Mbote na balandinyo surtout ya Adasate Mon TV, soyez tous le bienvenus dans notre émission Les Abakou qui oye les Adasachu oye. Les loto libino exorcé kiala boyo kamakambu oya lobi pona si la bisalu bokoza la décité tozo senga bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adasate Mon TV bo sotaraba publicité c'est très important. En tout cas to yeli susu na exorcé kiala. Papa Munoko, mwana ya mama Kalunga, bino moko tokotia ba commentaire ebelete, tozoti ke la bino temps, bo consommer, bo yoka makambu oya lobi pona star na bino. Star na kati ya YouTube azaka ka moko si la bisalu bo yoka. Bazami Bali. Voilà, ba idole na yo. Isa maman si la bisalu na maman Kalunga. Qui c'est la na bango. Déjà pour commencer, je suis à un moment si la bisalu sera sur scène, Nazara toujours impressionné. Donc voilà. Depuis Nazara fan, il y a comme moi. Donc voilà. Donc je n'ai maintenant c'est que ça va donc. Nazara je n'ai Nazuna maman Kalunga na sani samu le misala exaucé comme donc so dalina bien au moins la bonne ko bien moi c'est ça katina so au côté sous la profondeur makasi do mona ce que maman Kalunga bien ko donc pour exemple on bali na zwanda So ko pesa bango di pesa. Non mais c'est donc nzamba pas on va continuer toujours aux la meilleure maman bazala longévité donc pas en film Voilà. Bamouré ya Sila Bisalu, bamouré ya Bekam, bamouré ya Pomba Sen, est-ce que vous allez avoir boyoki mwana na bino donc azana posa jouer na mams. Hein, exaucé azosenga a jouer na mams. Donc petit na biso tous les là fort papa Munoko na biso a jouer à kitoko donc idole na ye. Bozo imaginer exaucé qui a là basangi c'est qu'on a Sila Bisalu. Et pesa nini eza lokwa ndeti dio ya fi de ouf mimika bongo batie na beka bo comprendre ka ndenge sala ke ndenge sko dio ya exaucé basangise siko na sila talaka aza idole na ye penza eza Sila Bisalu donc esala kitoko makasi tozo senga yo mama oyo aza na motema munene Sila Bisalu Bekam Pomba Sen la mama des Abakou tozo senga yo kaka osepelisa motema mwana donc oza idole na ye aza na posa a jouer na SB aza na posa a jouer na yo donc rêve na ye eza papa Munoko a jouer na idole na ye en tout cas ekozala très bien tozo senga na Babakou ko bokende pe ko s'abonner kuna na chaîne na moi na biso exaucé kiala papa Munoko ekosala kitoko makasi les Abakou ki oye les Adasachu oye est-ce que déjà bomoni bestre ya film na biso c'est compliqué waouh donc na bestre ya pambaka kezolinga olakisa biso Babakou ke tozala siko concentré makambo nyonso tobandaki kosala wana fini la récréation sikoyo biloko déjà ebeli kala te tozozwa premier épisode na biso les Abakou ke tozala concentré na kati ya Sila Bisalu officiel tozwa misapi na biso tobandaka ko partager tolobaki ke biso na bango concurrence eza kaka moko biso na bango photo lakisa bango ke Sila Bisalu aza star il faut tolakisa bango ke Sila Bisalu nde mokonzi ya YouTube les Abakou ki toza partout dans le monde film na biso c'est compliqué toko compliqué bango na façon moko bakokate bakobua kaminduki il faut to compliquer satana il faut to silisa polémique oyo Sila Bisalu nde mokonzi ya YouTube quoi film na biso c'est compliqué ezo banda en tout cas tozala wana c'est compliqué ezo banda tozo senga kana Babakou osepela na musala mams osepela na musala Bekam tomoni bater na biso bazawana tomoni Karine Yamado tomoni présence ya mama Fa boyebi déjà Fatuka Emba joua kitoko makasi tomoni Omar Kabongo azawana sans compter 1000 esprits pe azawana tomoni Ronel Nkosi ba comédien na biso bazawana ba kopesa biso toujours le meilleur na bango tomoni pe kuna papa Elko tomona ki Flore Bango tomoni mama Teresa donc film na biso za wow yango tozo senga bino kaka oyo déjà tali extrait ya film na biso c'est compliqué engela ksa biso déjà ke makambo ezala kaka wow boyebi na SB
boyebi na SB tango film ekotaka biso photos zala toujours na mouvement surtout eloko o eza important makasi eza ke photos zala motiver na ko partager. Il faut tous la motiver na ko partager. Est-ce que vous avez que tonton père zawana Pierron Dombase aux avocats ya nini? Aux avocats ya wapi ya nzete. Donc Pierron Dombase azawana donc film na biso ezala duwa. Yango tozo senga na babaku toza la concentrer na kati ya si la bisalo officiel to vote to partager makasi film na biso c'est compliqué. Déjà tozo mona ke eza film moko kitoko makasi. Tozo senga na babaku nyonso elongo na badasasu nyonso ba o ba moré à théâtre ba o bo sepelaka na théâtre oza na wa baku kite oza adasa pete oza na yo pe nini te mais yo oza amoureux à théâtre. En tout cas to bengisi yo to bengisi batu ebele ba o baza ba amoureux à théâtre elongo na badasa chou elongo na babaku boya ebele boya ko consommer film na biso c'est compliqué. En tout cas bokoza la décider parce que c'est compliqué ezo yande po compliqué bango tozo senga na batu nyonso o balingaka musala nanga na bafani nanga naza na plus de 4000 abonnés. Alors nazo senga bino s'il vous plaît bo sotaka ba publicité te boya ebele ba publicité na biso za très important ala muki eza très important pona kosunga chaîne na biso adasa te motivi tozo senga bino bo consommer chaîne na biso boya ebele allez na pesi bino ba bonne journée bonne journée à tous les abakouk et à toutes les adasasou na lingara bino.